ke bozolinga bobwakisa mwana mwasi na ngunda na ba image ya pacho ke no Weranson abetisa bato na Kinshasa ba fanatiki ya Weranson leader le plus populaire botele mabo kazaka cameraman nan asala na théâtre na ye lelo ka musanga akoma poser pe bato ba question yo ozala sala théâtre ozala kanga basi suki yo zalaka nde soki mwasi aza na besoin basale mwa batia ba plante modèle moko yo papa tokozwa micro tokepe na témoignage immeuble yango peza wana na re pharmacie place ozala kanga ba basi suki tunde oyo omoni nzube na pese punition na FC 2 mois otia vidéo te parce que nzube nda yesi ko na ba bourrique oka ba kizengi penanda ye ko tia pe memasko na monde internet yo nda memanya mako yo ebi yango te nzube nda memanya comme ça nyamako eza ye pebo punition Jezan. Ah bon? Mais yende mutana nyamako. Onzo kwa mbudi dia Kongo na bino yeyo donc kimpavi oh ya munene simo kimbangu na bino yeyo. O eza moma botelema maison mère kokwe ya te maison mère wane kokwe ya te. Fimbu na Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbu na Fim. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. Contactez Fimbu na Fimbu News avec Ken Piana, ils sont là. Avec Ken Piana. Donc pète à la gata ma copie. Il faut suivre Fimbu na Fim. Dans le but tout court, la Fimbu na Fimbu. Biso na bino, toko peta na kaka makofi. To peta na kaka makofi. Ken Piana. Fimbu na Fimbu News, Ken Piana officiel. Eh bien voilà, merci Bandeko Barolanda Biso un peu partout dans le monde entier sur Fimbu na Fimbu News. Ndega to solo laka. Tu as un système mo ya sike, tu instauré en on kata média na biso ya Congo parce que faut te ba parcours ba tout mutu moka ka la mukalelo lobi aye pasimbi micro mutu azakine fazer aya simbi micro mutu azakine couloner ba tout ba yeba keno opena vrai coulona ba lanza ba molé à télévision mais le pasimba micro comme journaliste mutu sa uti na danse balongolo danseuse ba commission journaliste to ebité to kende wapi boulot na biso vraiment cop comme ko beba indigène ba koti to na kopo yo respect za suna kop na biso te ba komi lelo ko kota biso nyonso to komi ndenge moko to bosani ke ba o ba kendanchik ba oyo ba sala kopo na ndenge mususu alors lelo to meka pe obeta parcours ya Ken Piana to so na Ken Piana to ba na Ken Piana abanda boulot ndenge nini na pesa Ken Piana idée na pesa a inspiré Ken Piana lelo Ken Piana simba mikolo to ko so na Ken Piana makizembe pito pale boni. Bon, bonjour, je reste Malé Wantashi. Bonjour ba abonné tout ya Fimbu na si Bozolanda biso lelo nengo bengingo lobino to sa l'émission na lobaki fonatika ba occupation tout naza nango na yana nous ko répondre na ba question oyo bombela ngai. Alors Ken Piana makizembe pito pale ndega to banda mbala moko momo ipe makasi na Kinshasa ngo ya lelo na bengi ozalaki pete ota Victor obite na zoya to sola na nute beta na masolo Ken Piana lelo bat bazolanda biso ba monaka Ken Piana mbala moko pou Ken Piana bimi bat ba luka baye ba Ken Piana abima abanana ndenge nini musala o. Bon, premièrement nous je reste malele nga musala oyo na banda ngoneti maseki ndenge zalaka ka musala moboye osala bulango te mais musala ngo nzamba pesa yo don ya kopesa parce que ba biso ba Ken Piana tozalaka ba vrai animateur ya ba quartier. O sentir pena que non soki bofandi na bino bobeta masolo na bino à l'aise mais nga soki na ye wana na koti si débat moko boye o sentir pena bozalaki na sujet mususu na memi bino na sujet mususu en plus batebele ba beta na pena ba makofi nga na zokolo mona na koti débat ambriema e koti ti batu baswani pe ba makofi beta maponga akola ki na esprit ya makofi ko bunda donc il va esprit ya ba débat ba discussion belé donc c'est ça mais eza na moment moko nga na komaki na 5e des humanités. Bon, oyebi ke nga akola mwana soda nga akola na nga na baka militaire toyoka kaka ba grand toyoka ba inter ezali ba memling eza biso tozala boule neti ba place wana po kota il faut zala kaka mwana ministre ou bien mwana homme d'affaires il faut zala kaka mwana ya patron moko bonde ba kota ka ba place wana Nathalie siko na lobi nga pena Ken Piana depuis na botama ba mile wana vraiment na fréquentaka te
mais bandeko nanga bazalaki déjà na Londres, ba se planter na Londres masolo tout posé. Parce que ba moment wana sikoyo sœur nanga Angel Muswahili makizemba tindela nga mso ba 40 kg forme. Batu batindela nga siko bilambe belé na kozala mso na 100 kg forme fandi na oka na palais. Ba compla ba Versailles, ba compla ba Moschino, ba compla ba River Zealand o ba tiaka ba drapeau pena ya Angleterre wana donc o sentir pena kino bilambe leke belé ba série wana pe nazola tisape ba bandeko na biso ba musicien JB ya ba pipi yo balinga bakende répétition ngazala comme mutu moko bo ba matolo ba na ba matolo na pesi na bi yo kolata boye oya kolata boye oya micro ezana nute wana soko tuni Didi Kalombo ayebisa yo Didi Kalombo ayebi bazala ko ya na pesa bango ba forme ba musicien pena ba kende tourner na poto pena ba sali tourner mais ezan ba musicien belé bazala so ba forme chenga. Parce que bon, n'habite ba pièce au ser azala tindelanga, n'habite so azala zongo wapi. Ponga bilambe azala ya pena ba mal. Bon, soko tietembe tuna rio ya BCBG, est-ce que ken pia azala te kelo bilamba te. Soki aboyi botele Bible, akoboya sauter ke ba uti poto ya 6 mois, mais soki ba ken ba mai no zalaka na ngwana ezate. Soka sauter akufa. Donc ngazo biso vérité, vous comprenez? Donc na yepe ko comme un esprit na zuba masa na ngamo bo ko sa musambia, na bibo yaya, yo lata ensemble yo. Na lata batu ba ensemble pena ba verset na bi papa toke inter wana. Ngape na mbongo na nga na poche. Wa ba série na siko ba ser so 5 mois 500. Amo na ngo fola parce que série wana Londres pena mbongo ezo futa na bi ya tokei. Fo lelo pena toyeba inter wana o biso bana ba soda to kota raté. Ezalaka na ndenge nini. Tokepe inter ba amo pena ba garçon mo ba ye bien ba papa tolata bilamba moko sentir penage non bana mibalo confusion na bana ba ministre dans to kota wana to monika bato mo ba fongola sincère biso pe to mibwaki ka na kati toyebi ndenge fonctionne kate daga ne to monia ba fini wana to moni sincère eke biso pe to mibwaki place fungwami biso pe to kiti to telenga nesko na étage wana to bibo to luka moye to zonga to moni jomo bo pe azalaki wana zo kita to profitera to koti to kitika na se to kiti sikoyo na couloir to kende na ba couloir wana poto visiter ba couloir ya inter to moni na moni vie na nga honorable Zakari ba sepe azoya wana ba série wana siko outi poto à la c'est déjà que non il faut ça la feu vert na stade des martyrs. Dans l'événement au Viezak na stade des martyrs biso to kuta na Viezak le jeudi na bisi vie na bi vie obike neto yebo to yende to zala luko fort na beti na lisolo na nenga normal na nenga babla na bi vie to zaki luko kutu biso to a délégation bana basoda parce que ye on lancé événement sala ya fever na stade ya zala be la bana basoda ngana za mwana likili fimbo yo to moni to oh grand frère na biso vraiment ya mwana soda to lobi biso ba basoda petit nanga oyebi ke tindenge na zabo na zoye bate na ko bandela wapi bato na zoluka neti bino bazala gita en tout cas boya to so la vie pena zo biso na boboto nyoso akota biso na bureau alobino na zala luka bino il faut bo expliquer ba mama ba jeune fille batu nyoso baya to sensibiliser na part na biso bana basoda boya soutenir nga événement stade mais émission fever eza lobby vendredi na senga délégation na bino pe eya et ko sala bien Viezak la zo apesi biso $200 apesi biso na paquet ya ba polo ya elongi nayi abi $200 au bolou ata ba bis boloué ba bis samedi po boya na batu na stade biso pe toke na côté si ba master idéologie na kati ya kawana pena toke no beta chaque porte koko na minute événement moko ya na biso Zakari ba baso mwana soda au ça l'événement biso tout photos za simanae na tamboli bakalwano bakanseyer bakanyo surtout bakangede toketi kan kokolo to sensibiliser ba mama après lobby nango sko jour ya émission fever toyo kende na ba massa poto le émission fever sko Viezak la lobby ba invité boso o ya koyamba ezaba na ba soda parce que yazo beta 7 tant que moi na soda fa yamba na bana ba soda bande konai
baya siko comité kota siko place caméra za baya bazui frusi ngasiko na affronter na lata ba veste moko kaka obi veste moko la coste a beta na clip ya vient na Adolphe Dominguez ya Tony Tona ezala moi ba ezala couleur neti mbwa boy ba mbwa wa chocolat wana bonga lata veste na liboso la coste wana nzamba zo en tout cas la coste makamba bilamba cher bongo abandi la tango simananga donc abandi ngo kala mingi te alata na micho pe azasu na forme pe de l'été donc aux hommes apprendre donc to sali émission to silisi jira simalele na tongo na sutuki boye na leka na veni boye keni to landaki yo félicitations en tout cas sali musala bien olobi pena bien o défendre pena bana ba soda kitoko na kende bandal sango moko okende masina batu ba betelo maboko posa succès pe esali nini e bandi ko elanga siko malembe mbala moko sikoyo na tomikomi sinati bangembo ya viezakle parce que tomikomi sinati bangembo pokuna tozala kutana to moni nazama na garçon mo boya zoya na ba polo milai wa ba seyango pacho azali na mo ba problème na maboko wala ta ba polo milai ba nini pona bomba maboko otango ko otenga komba pacho ngabe na tu na question oyo mais pacho alobaka yem ta sala bino nyonso mabino nyonso et pas vezakle yo na lisolo beti lobi yo kutana vezakle na inter mais pacho tanga alobaka non yem mutu tango vezakle lukaka ndeye tanga uti poto a recruter batu azwa ken akena na ken na maboko ti pas vezakle zana expliquer moni pacho tu as que yeba na mutu nenga yaka pacho ya yaka na circuit que non yazala bongsa courant et pas ya maman ba viezakle po baza fotela mapango ya shebango na ba mère ba viezakle mapango ekanga maka de pacho azala ka client na bango ya makasi wazala so bana posa ya kosombela mupa ya bière po pacho azala teka na bar azwa ba bière ya zo servir soki courant esali neti mwinde ningani yenda azala bongsa siko ba courant ozo comprendre siko bazala mwana mobala ngwa bongsa ba courant aloba anati yaya na biso wazala na poto honorable Zakaria Babaso bangonde mutamema pacho et pas honorable Zakaria Babaso na ndenga histoire et ça whisky abi ave to na garçon mo ba bongsa la biso courant a teke la biso pe masanga azana ba courage ndenge yo zala nango zo comprendre ndeba mema siko pacho bongo pacho yezande mama ya ba viezakle na bande kwa ba viezakle ndeba mema ye nani alobaka yem ta mema bino eza lokuta ngana kuta na viezakle na circuit ya bana basoda yebisanga siko nga mutu na koli na ka militaire na mwana bandal relation ngo to sali ya mbula ya ndeni ya kindoki yo ngape na tikala pumbwete dans les autres que to kenda kuta na ndekuna bon to yo comprendre après que mwana moyo azaki na électricien soki mira ba viezakle moi brique moko ekoi ayebaki musala ki maçon yepena okoi sande nyoso abandele sous fondation zo comprendre da pacho ba misala na tangela pena classe ya ngwana ya ki maçon ko bongsana ba courant donc to eko évoluer to mikomisi bangembo ya honorable Zakaria Babaso ce qui fait ça dans la émission sur na tiango biso petoke vie pas comme otiki ya sope ba micro on n'a pas bengi petit nanga pesa idéologie atiki so ba 1 minute so ba succès pesa lini e bande mataso mutu na mutu akoti kala inga kala technique ngana koti nanga ba formation na CFOJ eza na victoire na tozala betidia ya 9e promotion ba masa na biso nani Laurent Fabrice wazala porte parole à Marie Paul comme journaliste biso tozala 9e promotion biso to silisi Laurent Fabrice abi place wana na moni ba formaka batu bien ngape na yo comme ça bango nde ba remplacer ka biso donc vous comprenez donc masolongo bandaka bongo mais to koma ki pe na système soki vieza claquer poto biso pe to komi ko lega na ba chaîne ba yamba biso comme ba invité to zolo bela makambu ya honorable Zakaria Babaso sko en plaire o biso to dembela na sima kombo honorable Zakaria Babaso o santé pena ke ba chaîne ya TV ba komi solliciter biso ken ponga chaîne ya liboso onga na bandi TV o ba pesa nga pene espace eza CMB DJ en tout cas na pesa monsieur Floribert Loboto ba merci ebele parce que na minute o monsieur Floribert Loboto azwaka nga pesa nga espace nazala na nga na faible nazala na forte ke mutu mo boy afandisa yebi pena ko yamba pena ba invité donc tozala na faible to ye ko la main
makambo to ça les autres ça la impact ya danger jira se malelo ko ka makambo nga sala te parcours nga sala ko ka ngote oyo ka so ni non sala ngo ya mbuyema yango pe mémoire lelo malele nga o so la na mutu azana CV yo za CV te danga na CV ya ba parcours so comprendre donc to bandi ba ça la CV la fouille d'ici na Kinshasa te Afrique d'ici de cimetière journaliste mo ka yo kana na Afrique date dabino bo ba cimetière et senga to benda yonde o baninde carrière awa o baninde carrière pour yo ça te na Afrique d'ici ozana émission mo ka munene yo ça na Afrique d'ici exacté donc chaîne mo pe Afrique d'ici to zoka pe ezana ngote même na poto ba bi chaîne Afrique d'ici donc to beta masolo o eza très important vous comprenez. Et comme il peut moment mon épée, pasteur de l'île si voulu Zimbio, ayo fongola Nzondo TV, sœur Nabiso, sœur Angèle Moussoeli Makizembe. Ayo pe sa pasteur de l'île si larme il fallait à faire voyager ngana kende poto, na yo tala nabi nga mutalira succès bandi ko ya boy sœur Poli Lumumba nga mutalira TV bandi ya boy si pasteur de l'île si nabi ave. Yo posa la chaîne TV ave. Tukoyoka na sope mbongo ba pesi wana memanga voyage na ki Londres ve yo gozo no mbongo wana pesi nonga ka be espace ya TV soki sera tuni to ambriera a ser ke no ba ambrie maka ka me ngana to sala ka contrat neve tikela nga pena na sala sko Denis le Sabino pasteur Denis le Sabino za pe idée bien yo ko fana no na Nzondo mais chez no pena ye ko sala ken pia na kombo eza Nzondo TV po kombo apito pa le bandane na Nzondo. O santi pena Digi kombo zara nini émission kombo ya nini na Digi na sembe Digi émission nanga ezalaka laisse parler wana toza sala na masa nanga amiral azana Lubumbashi donc na PCP bambote place azali Adel Djoko Bagu danger prince Yaweli donc biso to banda bongo en plus na ye na kati ya Nzondo nazo idéologie siko otokola nango na baka militaire po biso tozala na système soko osali mwambeba papa okendo tiko na kasho sala ta mwa 2 jours wana po ozwa punition biso to lexa bata na bakasho na bino fona côté esprit militaire awa il faut na ya pena na esprit vérité na so ba vérité caché ya ba artiste na bando bimisa ngo siko na poisa artiste osali mpiaka na bimisi na modèle mo bo salema na ote soki pe ba okanganga ko kende kasho ya maloba condamnation pesa la nangote non ata nga batika lo betanga te ponga za nanga na 2 milimo mo ezala soki boya lukanga esprit ne sali beaucoup tabino ngati donc na sala be mission moko bo santé premier ministre moko akotaka atindelanga na jeep ya bambila na bité oya ko ba ministre batindelanga jeep ya bambila nga bandoza nanga limité na makamba musique ya politique na kolobaka ngo jamais na vie na ngana musique d'ailleurs mona ba musicien belé batindelanga bambila o sentir ba artiste neti ba ujana wana tinda ba jipi kuna mbalebele venanga confier mo bo asuka mutema bi pecho tete Willy Michel to mera na soka sky na so tabito landa pecho ezala somo ba venanga jibe mpia na ba convocation ya poto yaki na esprit ya ba révolutionnaire makambo sale marate yosko ye ozo sala parce que tu as la vérité tu finga te mais vérité vieux sala ki mpia to bimisi mpia na ona poisa mais ken piana parmi bano nyonso oyo banda olanda visa club ozake belé soki na landi bien mais to mona mingi kaka yona pacho ne mutu moi makambo esimbaka bobima pe visa donc babimsaka yona pacho na bana visa club soko tali bien na guerre ngo ngana pacho tozala kamoko Jean-Fils na bato batikali bazalaka musu tozala neti ba diversaire sko ngana pacho tozala iko frapper sko kawana makasi yango mona sko ngana pacho to panzani parce que ngana zana ba tactique belé na yebi na mutu ba fonctionnement belé ba multiplication des idées ngana na ngona mutu na koli na baka militaire ngana kola na mwana général te na kola na mwana officier te ngana koli pena na souffrance malele nga kola na souffrance à danger boko fana pe bolali penzala ko père pe na mbongo pesa ya pesa mère pe lambeza pete ko emso 2 jours pe olali penzala mais nzamba lobi chaque famille zala na Moïse nango biso père na biso zaki ne na rien mais apesa ka Moïse bota ka sœur na biso déjà sœur na biso na famille azala neti Moïse moko boye déjà nzamba yeba ke mwana soki akoli ako changer situation
il y a vie, il y a famille, vous comprenez? Donc, nga tout a nga to loté que nga akola danger, nga akola nga pena mutu ya boye ya likemba. Alors quand tu as un parcours na automoni que na oza pena mutu yo okenda formation. Non, nga za na multiplication ya ba idée pour na yebi vie depuis bo mwana. Pas chopé kuna zalaki na multiplication ba idée parce que kozora courant au bongisaka courant. Qui ose avoir naître côté au phase yango installation na kosala basinge tout anate azala pe mutu ya baide da ya zala pe na musala courant tayo nengo tonga chantier kuna soki kuresa limbilinga mbilinga benga pacho o mona dada ko betelo donc ya blagité. Alors quel pena ko beta parcours na yo komona kana oza na CV nengo lobi wana CV oza pena na parcours ya makamba musala o ya jeté. Alors lelo komona musala na biso batu musuba komona ya ba parvenir mutu mo azaki ne kuluna o balaksana ba Molière télévision balaksana ba nous la saba colonel asimi pe miko comment le bapeke aza journaliste journalisme nango yango akosala ou la sala journalisme akosala ba critique ba BBC musala ona bana basi oui tangela biso bon na bana basi premièrement nano muto abebisaki musala oyo ezalaki danseuse à JDT danseuse ya JDT batu ba monique a affronter musala ya micro mbala moko epesa finyoso danseuse tout courage danseuse ya JDT wa kimara mouvement ki osala musala ki journaliste za Karine Mokonzi papa te na vérité na kamwe parce que otangi obi danseuse ya JDT na ebaki danseuse te yango siko e kamusinga fona kamwa na kamwa bala na biso ba ko peleka fona kamwa yo siko expliquer na ndenga histoire yo mi benga pena journaliste ebite CV ya Karine bande pa JDT tangi danseuse hier bandi oyebi ke danseuse aza mutu atanga ki classe te non atanga classe te ya koli na famille te ya koli na la samba parmi ba cheki ya la samba ya kola na bango akata zemi na kati na la même malele po ni bino boyebi makambo mutu aloba yo zo kamwa ndeni non zo bebi c'est mission yo oyebi te Karine kola na la samba yo oyebi yango te Karine kola na la samba yo oyebi te Karine JDT azoye danseuse parce que za ba cheki obaza kola na la samba JDT azala monnaie déjà na podium que chego abinaka bien et la salle orchestre zoye a comme c'est danseuse ya kasi ambi balé j'ai les choses alandika ramoni oh bon Karine asala ke simbe bon ngana sala tendeni siko bango mi balé déjà hier ba kotaki et comme déjà passoire il y a tout le monde même anya et comme passoire déjà ba autour tanga wana za des passoire déjà bon ce qu'on a ba mi bali na yo bebi service boulot na ba mi bali bon ngana koloba na bana mibali internet inde mutu eyo bebisa musala parce que na bana mibali ozunet inde kona biso Adams azala cameraman nan asala na théâtre na ye lelo ka musanga akoma poser pe batu ba question yo ozala sala théâtre ozala kanga basi suki yo zalaka nde soki mwasi aza na besoin basale mwa batia ba plante modèle moko yo papa tokozwa micro toke na témoignage immeuble ngo pesa wana na re pharmacie place ozala kanga ba basi suki parce que bokomi si bato bon de bopesi privilège bato bon bakomi na bango ko sala émission bozo benga ba pe ba ozomona place musala o place ezokende lelo pe komi yo akomi na polo bela héritier azane pe à l'aise akoma fanda pe azoloba azofandaka na ye pe azoloba mais quel pena yo pe oza pe parmi bato ba bebisi musalo po yo po zoaka bato po fula ye kaka yaka na fula yo ozoaka bato yaka na fula yo si malele monde komi ya vitesse zoba kutu neti Karine sala musalo e bongo se na zuna nga mutu na fula ye na bangani na bi yo pe bebisi biso kop bongo na bebisa te zela venir ozo fula kaka koloba kutu ba parvenir na site na nga na on a intellectuel intellectuel na intellectuel ozuneti Manique de John azana intellectuel Laura Chou aza intellectuel asisa ba université Laura Chou monagana ozu Francis baza intellectuel na personne nzuba ngwata 1 minute aza intellectuel même mutunde oyo omoni nzube na pese punition na FC 2 mois otia vidéo te parce que nzube nda yesiko na ba bourrique oka bakizengi penanda yeko tia pe ay memasko na monde internet yenda memanya makor yo ebi ngote ke nzube nda memanya comme ça nyama ko mais ça y est pe bo punition jezane ah bon mais yende mutana nyama ko siko atayo imaginez-vous si
siko mutu neti nyama ko condamné na minute za nsube mtemene biso ba parvenir na boulot menga azo bisayo ke no Jubek nde mutu ayela biso garçon oyo azo finga lelo ba mama batu ba sexe ya batu Jubek nde mutaya na ye na fasha mabe na lobi Jubek yo yebi mutu mwaza yo yenga ne ya etenke colonel biso kutu jamais to ko pesa idée aussi mamiko po ba bato ba okisi so pas citron na butu yo kenda ozoye oke ko tia bando oke présenter pas zoro mabia la bando sa ba émission o mo ateke lelo soki bato ba azofinga lelo bato beleza po yo mutu au commissaire na ba niveau wana alors bato balandi biso va comprendre peu parcours ken piana très fâché comme je dis très fâché parce que cop et baby mutu to komaka ko simba miko yango ya lobite ya zwa ba intellectuel bato tout baza wana ti lorachou ndemo ba moi j'ai fait l'ina jamais. Si il faut que nous contrôlions le site ya ba pacho ya zwa na bato nyonso asansi tout yemo kwa za na yo. Alors merci ken piana bat ba comprendre biso bat bazo comprendre biso ne to ko solo na ken piana azarana bentelo le maniquer sur les intello ba lorachou ba za intellectuel ba tout ba intellectuel alors ken piana le lot to beti ma solo par na bi ke bat ba comprendre biso to beti na du solo le lot comme ceux qui ont fini bat na Kinshasa au fingi bat na Kinshasa au lingo voyager OK ko boa kangunda na kombo ya ba musicien que non musicien ki ngandi ba fan na e bazo lukan lobe zaka bata politique le kombo ba ngunda na kombo ba musicien ba fanatique a musicien quelqu'un bazo lukanga pa ba betanga lelo bandeko na so kombo kende poto lelo kombo boka ba kombo ya ba musicien mona que non ba fana wera bazo lukanga monde ba beta ekutu pacho bazo ninga ba betanga alors ken piana ko ka message ya bongo oko loba nini na bato balanda biso na monde entier je reste malé les questions ne pesinga kanda côté la pena pacho ba bete na buzo bané na bandal na impolitesse na parce que ba image wana biso ndeto filma yango bana bandal ba pesa témoignage que non y a impolitesse leki kolangwa gene pe leki trop da pesa ne bana bandal kanda yango ba ka bete est-ce que babilo kwana ba comment lati sango net image que non président wera ndenge to sito yoki na biso ke bozolinga bobwaki sa mwana mwasi na ngunda na ba image ya pacho ke no Weranson na beti sa batu na Kinshasa ba fanatique ya Weranson leader les plus populaires botele mabo vous comprenez donc ba fanatique tout ya wenge musique à maison mère ba fanatique tout ya wenge musique à maison mère en tout cas botele manabino moment yango balobi soki omoni ndoki belela avant mongongo ekima parce que lelo vena biso Koffi Olomide azo ba problème akotaka souffrance cité likola ba danseuse ba kosela makambo mwana mwasi o aye wana azana même esprit na ba danseuse o ba kosela Koffi ba problème to site oyoki bazoke ndobwaka ngunda na ba video o to yaka kosala ya pacho batu babeta pacho RFI bazali batu ya wera te. En tout cas, bazoluka ba créer ba salir wera que non abeti sarabat ba fanatique nyo surtout ya wenge musique à maison mère. Ta yango tozoloba na yebisa rabino nzambe ya prophète Emmanuel Dodi. Oyo ayebisa o expliquer ken pia na makambu. Nzambe ya prophète Moïse o à Londres. Moma yango ngai pe ken pia na bishop na bino. Archbishop lisusu pasteur lisusu nazolo na ba référence pesa ba kombo nyonso ngana ondimaraka onzoko mbudi dia Kongo na bino yeyo donc kimpavi o ya munene simo kimbangu na bino yeyo o eza moma botelema maison mère ko ya te maison mère wane ko ya te bako créer le président wera kesi moko te ya buzoba siko ekomi nini yango donc kofinga nyonso oyo zalaki kofinga ba artiste musicien na Kinshasa ezalaki po jour yo kende poto kende boka ngunda na kombo ba musicien wana le président oyo rappeler bimisa ba vidéo ya finga bango ba ke nango batika ndo na mairie kofinga nyonso oyo zalaki kofinga ba Fabregas ba Fali Pupa batu nyonso wana donc ezalaki po un jour soko ke poto oboka ngunda na kombo na bango en tout cas ba fanatique ya maison mère bozo makambo au sérieux Bozwa makambu oyo au sérieux c'est l'info monasi ozolanda biso viens Gauthier mascotte bozwa ba faire au sérieux en tout cas Sir Pauline Lumumba RDC Monde na Genève wana Prince Yaweli yebisa Sir Nathalie Neymar na Texas place bozali bozwa makambo au sérieux tant que bishop ya zoloba mwana ya prophète Emmanuel Dodi mwana ya prophète Moïse na Londres bozwa makambo au sérieux ba vidéo ya pacho
ezana bato esi ba télécharger bazoluka ba créer yango dossier bozo makambo au sérieux parce que lelo ba star na biso France et communauté mboka ya roko c'est la kaka ba star na biso makambu o yela ve na so Koffi Olomide to lukate liste wana continuer comme la sous président Wera alukisa mutute président Wera zana problème na mutute donc il faut fungola misu ya nanga Louison Mbata benga ba tunyoso ya maison mais o bazalaka na Paris ba fungola misu viens ngai Patrick Mayangi en tout cas bo éveillé na makambutu et ko sala biso bien j'irai simale na ko pesa na pe ba mbote ko pesa ba mbote wana zaki message clair ko pesa batu bo éveillé bo za éveillé parce que eza rumeur eza pena likambo zo créer déjà que la fille en question alinga boka ngunda na kombo ya ba mission oya fingaka et ko zala akoboka mingi bazo se baser na président Ranson parce que image ya pacho biso to kenda ko filmer to yebi pacho ba beta na bandal oui pacho ba beta na bandal parce que azala ka bien tena bande koné ya bandal ezate que non au président Wera betaki pacho ona na betaki pacho to mona ta mutu moko te ya Wera o betaka pacho alors bato yo boza la poto bato France pardon que na 600 bato boza na France ba fanatique ya Wera Ranson ba fanatique ya maison mère ba fanatique ya ba musicien nyoso o ye mwana mwasa fingaka ba fanatique ya Fali Poupa ba fanatique ya Fabrigas botelema mwana mwasi wana linga boka ngunda na kombo ya ba star na biso congolais ke to betsa bato na Kinshasa donc voilà message to ngoto pesa bino kaka ne yangwana en tout cas bandeko nyonso to bolanda biso ba fanatique surtout soki pe ba si ba boaki bozo vidéo bokendo lakisa mundele bo expliquer ba journaliste ya solo confirmé ya Congo message ba pesa yango yo bayebi ke mwana mwasi moko aye kuna zoluka boka ngunda po akosela Wera Ranson makambu bozo vidéo oyo bolakisa ngo mindele boye palnie Wera na ba bêtise na pesi prince ya weli bambote kokwa Rafati Makizembe na pesi bambote ingénieur Aloïs Kisunga na pesi bambote vient nga Richard Amele l'international Patrick Mayangi le grand producteur vient nga Gauthier Mascotte vient nga Carlos Kabasu le plus noble ba congolais mutu ya mbongo bourgeois en tout cas basiste ya Kabose Boulembi lengo mama alors merci quel fait la pito pas le Makizembe merci message capitaine nga na boka mutute parce que na yaki na kandaka ya ko dévoiler secret au plan batumi balasu c'est Apolline Lumumba RDC Monde Adel Djogo bagou danger Adel Djogo donc merci beaucoup mais moi na mayaka ya pesa ka bon mbote basiste ka bosser wana ya pesa mbote alors merci na bato balandi biso merci na Soule Kauka par Zouria merci na Coco de la Opéra babi to na grand basiste yo moi mbote ka to na sopeda na suka mon message na mbote ça la bien ouais j'irai malé na pesa ba internet to wala na ba mbote donc to le belara 5h30 bientôt là besoin nouvelle opus na biso album wa mission 5h30 au Askamba Spachendembo on a aimé le grand pote mobile la maimé les boursiers attaquant de Paris na pesi mbote ya trop pas ya grand pote Willy Mouchen code mondial là na ngala mincho na Paris ya Willy Mouchen code le véritable code Landry Bissidi Mbomabolo Madondi na Genève et puis sans oublier base na ngatu ya Saint-Étienne il faut consulter base ngapi na base consulter base ça faut ça likambo consulter base ko ma lolo nesmiko to loba garçon moso tali a maboko a déconner pas mokonzi on va to solo lango to 600 biso to solo mamba garçon ngolo bela wana na sepeli vraiment ba tout bolandi biso bo continuer ko s'abonner na Fimbo News merci Crisco Luvandi merci Landry Nzenza il est à Clark Nyoka Lorachou Mawete Manik de John Nzube maître Nzube merci na bino tout ba tout boarana biso ba bio équipe mobile biso to 600 marana biso ka boy soki likambo eza to lobani ba vérité si biso to tonga la raté ah ba voisin mirekoyi déjà mira ba voisin ekoyi Crisco mira ba voisin ekoyi mira ba voisin ekoyi tane na limwe mbamo Crisco nga limwe na ngade